mama nangai, mama nanga, mama nangai, mama nangai, mama nanga, mama nanga. Soki lelo na zamvi, ezali kaka pona yo mama nangai, boya kolongola zemi, ngai na kola na koma moto, mama nangai, na zangelo kako pesa yoe, mama nangai, tika na yembela yo atanzembo yo sengo. Yangwana mama ida, lelo yo ete, soki ete vandi omoni ete, mwana note ya mwasi, ou bien mwana na mobali, alibe ko sala mosala oyo, ozali ko sala. Conseil nini okoko pesa, oko sepela nango, ou bien oko lingango te? Bon, mpoa ngana sepela ti mwana nga sala musala ngana za usala. Bongo nga imoko na mona nanu isengu ya musala wana. Nazala mpina ba souvenir. Nazali na lupangu, nazali na mituka, nazali na iloko moko oyo naza kumona ti atana kei théâtre teka naza na iloko za ukotsa ngai mbongo. Bon, ngai lukula nazali awa. Nazali na bana mine. Oyo na falanse bubinga ka tele. Basi misatu mobali moko. Bana mine wana nazali na bango. Telelo nazali na bango, naza buku la bango. Basa kutanga Selma nazali na soutien ya makasi tekansi naza kubunda na kaka mpo bana na ngai batanga basilisa bakalasi. Papa pe azali na ndaku, papa komba papa nani, bana membre bayeba. Bon. Papa na bango akamata paso ya Revolse hein. Akamata nini bana membre boko kama mai na makamdenge akolobaka akamata nini? Passion ya Revolse. Passion. Ele kabendenge ni. Akamata passion ya Revolse fedira kozonga lisusu na société te. Wana ete mama ida bana membre ba kolanda biso okomaka na Kinshasa na baneni. So na kuma isasa na bamvula nini? Na umini na uyiba disusu te so na zalaka mwana mukena linga ekukanga. Bamvula wo parce que na nuni liao na bimili ntsuki mpembi ao. Soki ozalaki mwana mukyo linga okanga. Na linga ekukanga kanti na bamvula wo na okuka te. Ngana luba na Patrick Beckham na lubiti papa nzimbo igungangisa mukili. Nzimbo bantu bakusepila na yango na luba kanaye. Parce que nzambe ayukila kabiso ba mama. Papa osambila na ye. Mais sambu ya makasi oyo mama buma kanzoto mpwalili la tata nzambe. Yangwana nzambe ayukila kabiso ba mama noki. Faso na lubila ka Patrick Beckham. Zali nzambi mutatinda ka ye ipai nanga. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazaraka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazaraka moninga na yote. Pena kotika la kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, papi gene, nazalaka moninga na yo te. Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa pour faire des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yote papi gento le bela vie? Azalaka moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi gento le bela vie. Ça c'est Lidjo Kouempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gento le bela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gento le bela vie. Azalaka moninga na yote. 4 fois. Prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen,
tolobela vie. Solas Kantus Papigen, Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka Moninga na yote, Papigen. Moi, je suis pas ton ami, hein. Voilà, Moninga no te dit. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka Moninga na yote. Papigen yo ebite, azalaka Moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka Moninga na yote, Papigen. Nazalaka Moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Matondo mingi na bino tubo kolanda ngawa bino chef Ngungi Nzamba Nzamba. Chef Nzamba Nzamba na tondolo kabino masolo o etali vie ya bato masolo etali culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso na Tolobela télévision, Tolobela vie télévision. Lelo ete bandeko bana membre toilette na bino elongo tonda bino ensemble denge te boko mona ngawa bino chef Ngungi Nzamba Nzamba toko tambolaka ponete koyeba kete ba vie ya ba artiste oyo teleka betape ni ba traversa ezabe malamu na Tolobela vie yango wana ete na ali ngai mokote na lina mama Ida boyebiye moto ete a sekisaka biso moto ete a sepelisaka biso na kombo ya mama Ida na groupe ya président Ladi Esobe Lisi Boy wana soki ete na tangi yango be malamu Lisi Boy nde bokoyeba matondo mama Ida. Ah, mboti papa journaliste. Mama Ida bandeko ba kolanda biso betela biso lisolo ya vina yo okola wapi obanda pipo na oyana awa na Kinshasa na mboka ya ba nkoko na mboka na biso. Ngai nazali muute na lungwa mbuka na mandundu. Ngana lungu mbuka na lungu na mandundu kuna babuti ngai na mbuka ya HPK na Mashimanimba. Felima maternité nkumu na unforami. Bantu nyonso ya mandundu bayibi yango. Yangwana papa journaliste ngai na yiki sasa wa nazalaki na mamboko ya Galant Seri na ngai akufa mpi. Pe a tsunami ya na ngai Jeanne Madinda. Vediri nazali muuta oibubinga ka muuta ngai. Wanete mama Ida bana membre ba kolanda biso okomaka na Kinshasa na baneni. So na kuma sasa na bamvula nini? Na umini na uyiba disusu te so na zalaka mwana mukena linga ikukanga. Bamvula wo parce que na nuni liao na bimili ntsuki mpembi yao. Soki ozalaki mwana mukyo linga okanga. Na linga ikukanga kanti na bamvula wo na okukate. Bana membre yangwana te bozulu kamoete ya koyeba mama Ida bandeko bazulu ngete bayeba mosala ngo bandango ya ko seksa bato ya ko sala bato bien ya ko longola bato ba stress o bandango ndenge nini pona bato ba sepela nayo monde entier pe balinga. Bon yanga yi zali ya makila parce que banda na bandi kutanga na baklasi na ngai so na koti kaka kalasi bantu baza kuseka seka. So na tana za kuluba tu za kusola na muntu za kusekiza ba polfiseri babana ikukuka ngaite. Na muna iti lukula izali do mama na bisu mpi musala na ye isika vwandi bantu baseka aka bantu bakuzala isengu. Yangwa na mpi ilua tanga isala ba yaya na ngai bandi kuna ngai nyonso isika tu vwandi zala aka isengu. Yangwana toko monete na ngambo te ya présidente Mama Bijou Militon pe ako tuna mituna Mama Bijou Militon ako landa biso place ezwami balobi mama social moteur moko malamu moteur mo monene ako tuna question na ya lobi note alobaki chef Nzamba Nzamba tunelanga mama Ida question oyo na musana bino oyo bosalaka walibe mama ya bana walibe mwasi ba difficulté ni oyo kutana kanango wana nani mutatuninga bwe Mama Bijou Militon. Mama Bijou Militon na pesi mboti mingi na linga yo mingi pasi uzali social uzali mama ya bana Mama Bijou Militon umi na Nzambi ya pambula yo ngai musala oyo ntangu naza usala
mpwa nasekisa bantu vediri izali musala moko oyo ngai mpina linga kusalila yango parce que nasalaka musala mususu te nasalaka ilo mususu te musala nasala kaka yango ya théâtre oyo bino bubinga Académie wana yango wana mama Bijou Ferima na sepili na mutuna na yo yango wana nakanisi uyuki leponse na ngai izali musala na pona na mvi na ngai yango wana ya Académie ya théâtre mpwa nasekisa bantu nalungula bantu basitesi nazali na iloko mususu oyo ngai nasalaka te nazali na kumerisi te nazali na société mususu ngai nakenda kosala te kaka yango oyo théâtre a difficulté nini oyo mpe okutana nango etaki ya mama oyoki eloko moko esio na motema esala obe motema pasi bon difficulté ezalaka lukula na musala na biso oyo difficulté ezanga te lukula boye naza na iloko te natiki bana nzala na ndako mais bantu bayebi ti mama eda azali sitari azali artiste kansi soki okenda ndako nanga bana nanga bazali nzala lubi baliaki loso ya kotokisa natali fo ezali te mpwa natia izala bana baba na udebule baba na uteka iloko ezali te yango wana oza komona lukola mama biso azali mama socialia akabaka azali bien asungaka Ferima mama Bijou merci mingi mama sociali mama ya bana ngai bali figurite izali mingi so ina lubiti na banda utangila yo na musala na biso izala bantu kuna baza kujua bantu kuna baza kuturna bantu kuna baza kusalabu yo babingi yo nanu te isala mutima mpasi uza muna lukula baninga baza kukamata mbongo yo uza kurata uza utala ufutila ndaku utangisa bana ucha television na ndaku soki babingi yo te isalaka susi isalaka mpasi badifficulté mususu yango wana salaire ezali te bafutaka biso te tobundanaka parce que bafamatiki na biso bamesana na biso soki baza komona biso lisusu te isala mpasi lukula mingi bino na mputu kuna mama ida tolingaka komona bino mpo abulungulaka biso basitesi yango wana tosala bo mpo atolungula bino basitesi bisika bozali na mbuka mopaya vraiment bino busutanaka biso busungaka biso mpo tusepela mpi tomona te mosala oyo toza kosala tozali na bandeko oyo baza kosunga biso baza kosutena biso lukula bamama Bijou Milton oza komona lukula bamama Bijou Milton ezali bien kokutana na bantu lukula bango ezali kitoko yango wana mama Ida lelo oyo ete soki ete ovandi omoni ete mwana na ote ya mwasi ou bien mwana na mobali alibe kosala mosala oyo ozali kosala conseil nini okoki kopesa okosepela nango ou bien okolinga ngo te bon mpo nga nasepela ti mwana nga asala mosala nga naza kosala bonge ngai moko namona nanu isengo ya mosala wana nazala mpi na basouvenir nazali na lupangu nazali na mituka nazali na iloko moko oyo naza komona ti ata nakei théâtre teka naza na iloko eza kokotisa ngai mbongo kaka kuteka te okuza na lupangu na yo vwandi na yo balokateri bazali baza kokotisa mpi mbongo ukufa nzala te eza komona en tout cas vraiment nzambe ayeba na kosunga biso gouvernement na biso aza kokipa te iloko moko te tala baninga na Nigeria so tukei na Nigeria tukei na mbuka bagowu nini wana na Côte d'Ivoire so tukei na Côte d'Ivoire babonga bakodeme na bango bazali na susi ti banto baza kosekisa pilibiki banto baza kosekisa population bazala mpi alezi bazala mpi bien po bango baza kosala mosala kitoko baza kolungula bantu na mokili basitesi baza kosutena bakodeme na bango biso awa papa yango wana oyo nazalaki nango ya koluka yango wana bana membre na tolobela vie na biso toyeba vie tolobela vie télévision mama Ida motuna moko tokotuna bandeko mingi bayebaka te
bamonaki ete elobeli na yo ndenge walibe koloba ndenge wali kosekisa bango balingi ete bayeba walibe ekolo nini tribu ya Mama Ida lelo ete bandeko bazolanda mpona tolobela vie twalibe kokota na vie privée na yo bandeko bayeba Mama Ida wali ekolo nini ngai faso tuni ngai wana muntu mpya tuna ngai izali maître Dede Patrick Nkembo maître Dede Patrick Nkembo atuna nga Mama Ida uzalaka ikolo nini ngana zali ikolo nyonso kansi mama na ngai azali Mumbala papa na ngai mpi Mumbala Muhungani mama na ngai azali Mumbala Mungongo papa na ngai azali Mumbala Muhungani fedili Mumbala nde aza telemi katikati na bango mibali wana Mumbala telemi katikati na bango mibali wana na kote msusu akei Muhungani wana kote msusu akei Mungongo kansi na kati na bango bambala matondo mingi Mama Ida soki ete totali ete tolobi ete totuna lisusu Mama Ida ozali actrice moto oyo okosekisa batu wali mutu moko yebani lelo ete moto talinga yeba Mama Ida wali na bana combien bana membre bakolanda biso bisike twami bango na poto na Falansa wana vraiment na komona ete Julie Moyembe monene akolanda na le grand parquet oyo ete na bengaka Mitterrand Champagne le grand parquet ye wana le flic akolanda wali be na bana combien bon ngai lukula nazali awa nazali na bana mine oyo na Falansa bubingaka katele basi misatu mobali moko bana mine wana nazali na bango telelo nazali na bango naza kubukula bango basa kutanga Felma nazali na soutien ya makasi te kansi naza kubunda na kaka mpo abana na ngai batanga basilisa bakalasi papa pe azali na ndaku papa komba papa nani bana membre bayeba bon papa na bango akamata paso ya Rivolse akamata nini bana membre boko kama Mama Ida makamndenge akolobaka akamata nini passion ya Rivolse passion ele kabendenge nini akamata passion ya Rivolse fedira rozonga lisusu na société te parce que abalampi mwasi mususu koyo tikana bana ozwakation ya bana pe kitoko ndao kitoko bana pe bazolia pe malamu bana bazali na maboko na ngai bon bazali kulia bien parce que naza kubunda na mpo bango bazala bien mpo na yukisa mansoni te bana ya sitali basantiza ya kubeba boy bana ya sitali façon nini boy za umona naza kubunda na naza undima ngai tangu na yina lubinini bulisa ngana za inzala za umona natungisi bino boy mfite ngai na mission na bino bulisa ngai bupesa ngai mbongo na sumba biloko nalia parce que naza inzala na lungi ndakunzala matondo Mama Ida bandeko bakwanda biso Mama Ida na mosala oyo yo salaka yebisa biso souvenir nini na malamu oyo tika nango monite mosala nanga oyo nasalaka efuti ngai epi na nzela pe sozo tambola omoni pe note mosala nanga oyo nde ezosala nga mpo anasa bon iloko nini ifuti ngai na balelation ifuti ngai na balelation lukula mama na biso bisu usa umona wana nini relation lukula bakoldin nzongo lukula ba mama ana baba ba Neli Manseka ba mbuta msami Manseka ba wana nyonso wana bazali ba relation usa umona ba mama mama nani mama Neli wana mama na Sedu bana na ye Sedu na mwana ya president saso ya Brazzaville mwana na ye ya mwasi wana azali ndoi ya mwana wana fedili ba mama oyo bazalaka bayuka mutima mpasi mpwana Mama Ida bango wana yango wana bandeko totikete Mama Ida tokota na mwa be masolo moke na palak na mwa palaki oyo betamaki
na chanson ete mama nanga ya Patrick Bekam. Mama Ida lwembo wana ya Patrick Bekam soki oza koyoka ngo ndenge ojouaki wana yebisa biso elekaki be ndenge nini ndenge omonaki yango mpe ntango mpe okoleka bato ete bakoyembaka mama nanga lelo mpe Patrick Bekam mpe akolanda biso na molongali na ye lelo ete soki mpe concert mpe ndenge ezalaki wana mpe na Suisse atalaki mpe te chanson ntango chanson eyali kobeta Mama Ida komeme mpe na Suisse te Patrick Bekam akolanda. Merci papa ya journaliste na mutuna nzimbu wana tangu tukenaka osala eclipse tusalaka yango mukolo moko ti zalaki loko moko ngana lubaka na Patrick Bekam na lubiti papa nzimbu oyo ikungangisa mukili nzimbu oyo bantu bakusepela na yango na lubaka naye parce que nzambe ayukilaka biso ba mama papa osambila na ye mais lusambu ya makasi oyo mama bumaka nzoto mpo alilila tata nzambe yango na nzambe ayukilaka biso ba mama noki faso na lubilaka Patrick Bekam ezali nzambe mutatindaka ye epai na nga nalubaka ti nzembo oyo ekungangisa mokili sano mwa kapela bana membre balanda chanson wana ya mama nanga mama nangai mama nanga mama nangai mama nangai mama nanga mama nanga soki lelo naza mvi ezali kaka mpona yo mama nangai boya kolongola zemi ngai nakola nakoma moto mama nangai nazangi eloko akopesa yo e mama nangai tika nayembela yo ata nzembo yo esengo mama nangai mama Bijou Milton e mama Bijou e mwasi akoki koboya yo azwili yo mpe mbanda camarade na yo azwili yo mpe mbanda pasteur na bino kasi mama jamais mama jamais quel que soit problème mama nangai mama nanga mama nanga mama nangai mama nanga mama Bijou e matolo mingi bandeko wana ete bokolanda ete kapela naza kuyimba nzimbu wana paske na duleri na mutima eza nzimbu moko ya mpasi uza komona ezali nzimbu moko ililisaka bantu soko mama akufi batiaka yango bantu bakulila soki ezali mpe anniversaire ya mama bantu bakukina bakusepila na mama na bango ilongo uza komona ezali nzimbu moko vraiment mwana wana Patrick Bekam azali félicité nzambe akontina kupambula yo okenda musika vraiment merci lelo ete bana membre bakolanda biso balobi ete Mama Ida ajoua na palaki wana malamu ya Patrick Bekam ya mama na ngai ayembi mpe asali rôle wana kibomama kitoko mais tango sali bongo tango jouer yebisa bana membre bakolanda biso bisiki ezomi bango na Falansa na mokili banoko oyo ete tokobenge ete na poto Patrick Bekam a zongela onini apesa onini oyo etikala souvenir na palaki wana ya mama na ngai. Merci papa journaliste na mutuna parce que ezali mutuna oyo ba journaliste mingi batuna ngai na Patrick Bekam ntangu na sali nzimbu apesa ngai salaire apesa ngai mbongo fasoti na sali musala ba concert na ye na kendaka bale petio na ye mpi sika salaka na limeti wana na kendaka na wapi na limeti na limeti kansi kote ya pene ya ba Fati Beton c'est que président na biso mu kwantombola avana na limeti bomba bingani limete yangwana na limeti wana asala reputation na zanga kate izala zali na concert na ye wapi ya Patrick Bekam lubati na yuka teme soko na yuki na zanga tena kenda utala mwana ngai fasaza uyimba mwana ngai fasaza kukinisa bantu fasaza usepelisa bantu soko bati nzembo ya mama na ngai fasoba matisaka nga na poliomi na bafamatiki undi matin uyoka mama yeyo alina mati na polio Patrick Bekam pi ayambaka ngai oyo mama za kuplezanta ngai na pilibiki wana boye
isala ngai sengo makasi penza papa ozali félicité nzambi apambula yo nzambi penza afungula banzila bapoti ukenda libuso. Merci bana membre na Betty Lokole. Azali mpi na concert na Mputu Na Mputu. Azaku kenda Mputu le 30. Azaku kenda. Wana te bomoni te toko beta sete mingi na mon grand frère oyo mingi ete oyo ete yebani kombo Patrick Beckham. Patrick Beckham okolanda nga chef ngwi nzamba nzamba na lobi ete epana yo ete États-Unis ya libelo ko pamba. Mputu ya libelo ko pamba. Oyo ete eloba mama ida Mputu ngate na kosenga chef ngwi nzamba nzamba na lingete mama ida akenda sala passeport akoma pena Mputu ngo akoma l'état de passeport. On a un passeport. Passeport d'Israël. C'est que ezeka moi location na Patrick Beckham ya tuna kingai tu solulaki atuna ngai penza Napoleon abi mama ozali na passeport ngana abi na passeport na ngai izali atuni ngai bongo bamikana mususu wana izangi yemongo Patrick Beckham akubakisa. Patrick Beckham lokole ekobeta manga chef nginza manzamba yango nete mama alina passeport naye alibe na nyonso elokaka e alibe kozanga visa moi kachwana te bakobeta ezabe malamu ngana zala animateur culturel na ali chef nginza manzamba na tokopesa ba idée moni na concert na tango te mama azokoma wana na poto ba mona mama ida na clip wana mama nanga ekozala be malamu mingi ekotondisa tokobeta lisusu you arena baloba bongo you nini You arena oyo ete mwana mboka ete falia beta. You alena wana nkumbu ya sali. Sali you alena. Vraiment to beta ngo. Mama ida okolobani na bandeko mususu ete yo zete mokolo. Wali mama oyebi pe mosala na yo. Tango te okomona pona na mosala oyo bana mikolo bakoti lelo yo toko benga bango kilelo. Balibe na mwa maloba moko mabe mingi envers bino ba mikolo et ça la kondengeni no moni mwana moko leki na télévision ako boya mama ida yo muntu za obinga bango bana kansa bazali bana te bakula kala parce que nakulinga kutu na pesa conseiller na muntu aza mukululu kulangai akuyukilanga kansi ba oyo za obinga bana na so pesa conseiller akatilio mangala mama na ngai montangu na bima na ndaku angangile ngai te mama ida tika ngai nazala na ngai ya lezi mpona ye aza kumona ngo bie za kumona sitari abimi na television ba moni ba yibi ba sepeli na yempi bongo nani auluba na ye lisusu lelo yo conseil na yo take mama omeli pe na mosala ngo pe mosala ngo opesa conseil nini na ba groupe oyo ezobima sika ba groupe o musu pe zolinge bima conseil nini opesa ba ngai lelo so nazali mama ida wana na lubaka yango so na mama nazali lelo mama ida na kanisi bomona même na ma bêtise ilikaka na basieni wana na balezo soso wana tango ilikaka bêtise na nkumba mama ida izalaka te parce que ngai mona mipesa sipeki ngai mona mipesa valeur nalinga tempi muntu aya sakanela ngai to muntu aya pota ngatanga busopo ukenda ukrea likambu mpwana nkumbu ya mama idai mpwa uzwa ukamata valeri mpwa ukamata sexy na nkumbu na ngai ziame ngai nakendela musala na ngai na kei na sali musala na siri na zungi ndaku na ngai sikabana na ngabazali na fandi na bana isili kutonga wana itali ngai te Merci bandeko manaka na biso et comme vraiment na suka wanete na pesi bino merci mingi na monete ndengete boko landa biso vraiment masoleze bele mama idali lobano ya suka bon lilobana ngai ya suka izali kaka na pesi merci mingi na honorable na honorable na ngai oyo asolulaka bien oyo apesaka ngai mpisipeki honorable na ngai oyo nalingaka ye mingi parce que azalaka sipeki atosaka ngai mpisoli nalubili ye likambo felima ayukaka
Emmanuel Luboya. Ah, Emmanuel Luboya. Vraiment, Nzambi apambula yo. En tant que honorable, nkumu ya honorable, itikari mpwana yo. Uzali kaka honorable, utikala kaka honorable. Ata ukamati ba posti mususu kansi. Nkolo moko uzala honorable. Ulubati mamaida alubaka. Vraiment, Emmanuel Luboya. Wumina. Merci bana mambo boko na mamaida. Est-ce que oyebi mama moko na niveau ya Falance na niveau à Paris, mama Bijou Militant. Azapena association naye asungaka borfelin, asala pe makambe bele oyebi mama Bijou. Mama Bijou Militant na yuka kaka ntangu, na yuka masoli naye. Azam mama moko social, mama moko bien sekrape, azapena motema bo mama. Kati ngai pe nalingaka bantu ya mudeli wana mpwa akuma kamalali na nga pasi ngai mpi nazali muntu ya kuseka, muntu mpi ya kupesa conseiller, muntu ya kuvanda bien na bantu. Lukula ba mama Bijou Militant wana ngana lingaka batu ya mudeli wana kuvanda na bango. Merci mingi bandeko, merci na bino ete ndenge ete bolandinga wa bino chef Ngungi Nzamba na manaka na biso oyo to lobela vie tozo lobela vie tota la vie ya artiste comédien ndenge ni ba ko tambola vie ete ya moto ete yebani pone ete ndenge ete pona chininga komi liboso wana asaki be mosala nini na pesi bino longo na mingi matondo na bino na bosanité na pesi ete merci mingi na maître choisi Matata. Oh mimi na ko belela kaka 3 fois na ko benga 3 fois maître choisi Matata balobi moto ane te soko bengi yete makamba bien ezalaka na maître choisi na bosanité Emma Meya président Emma Meya yewane te balobi moto mo malamu asala kaka ba bien président Emma Meya papa nanga Wumela Nzamba pambola Nzamba zalana yo na pesi bino merci mingi bandeko manaka na biso komi na suka ndeto kutani ete mbala sima kimia na mabota na bino ciao